Mbote balandi MDGTV mafuta ya sika car ndenge bozomona bandeko ba bolingo. Il s'agit à Priska Kanushipi et je crois bien na chéri na Vincent Chiriche papa mwana ye nde toye tosala bino mwana Lise Mokeme et tokotiela bino feti ndenge bakobina mwasi na mobali. Et je vais pouvoir poser d'abord tosolola nano mais bozwa nano mwa avangu, bozwa nano mwa elengi et tozo kotiela bino et puis voilà. En fait laisse-moi balancer l'image hein. Voilà, pendant que je parle et puis après un moment tokotiela bino ambiance comment la fête était et puis voilà. Bandeko ba bolingo toyebi makelele ute kotambola banungunungu kaka ndenge ba spéculation ezalaka et sur affaire Zemi ya Priska Kanushipi ke mukolo Zemi eza Vincent Chirize et c'est vrai toyebi ba leçon di ezalaka mais il y a aussi un adage qui dit que mai ningana pamba te, y a pas de fumée sans feu. C'est vrai banungunungu nyonso ezalaka makambu ya solo te. Banungunungu nyonso ezalaka vrai te. Mais il y a aussi de ces nungunungu où ezalaka na tina ou encore ezalaka na raison. Pourquoi elobami? On va pouvoir analyser, hein? Permettez-moi ce français. Donc, tout ça l'analyse par rapport à balaison dit na ba mambo bo mona na bilili. O ezali anniversaire ya ndeko na biso Sylvie Bongo. Et au le week-end passé awa et birthday na ye, j'ai vu sur comment la page de PM Papi Mboma Waza Master na EP a souhaité qu'il y ait ba joueuse d'anniversaire plus ou moins 2 semaines passées hein. De fait et Salema qui semaine passée bande on a biso bazala qui invité Pomba et Senkande bozo mona ye wana mams les transferts les plus chers si la chou si la bisalo Mama Rosa si la uka elle a tellement de noms et moko ya bandeko nzamba pamboli pa tomboli na moment oyo na bato oyo baza na milieu ou encore na domaine ya comédie hein? Théâtre congolais tout ce que vous voulez. Azaki invité et c'est comme ça amemi équipe na ye ou encore bandeko na ye amemi bandeko oyo akwa komema et azaki accompagné na Vincent Chiluzi, azaki accompagné na Priska et na bandeko misusu bomona bango. Ya PM paza na Papi Mboma na jeune fille to sala qui émission récemment les amis na effacé émission wana car pona tia balandi na biso à l'aise hein? Ouais c'est vrai objectif ou encore cible c'était plus conseil oyo ngana ekopé ça par rapport à la réalité bien que on a utilisé l'image de Papi Mboma par rapport à ninga bane obina na mwana mwasi et puis voilà na efasaki qu'est-ce que je fais no bolimbisa na efasaki vidéo wana parce que ndeko moko komelenga lobi mama non nous t'aimons mais sauf que prodige yo na oya ko beta yo il faut vérifier à ba source ya ba émission topé ya ba actualité misusu ba mamusu za mambolokuta wana ezali na juste anniversaire et tolingite ba mamo ba bilo moi ba jara ba lokute comment okota na ba bon na ibisa rabino toujours que si vous avez des suggestions on est là biso yo kaka. J'ai effacé la vidéo bien que j'avais donné un conseil qui était vraiment important mais bon c'est pas grave et tout solo là quand même on en parlera. Bandeko ba bolingo il s'agit de Priska et de Vincent Chiluzi boyebi boyokaki banungunungu eutaki ko bima awa que Priska na zemi effectivement elle est grosse. Priska na zemi parce que yemoko ayaki ko démentir taloba qu'elle n'est pas grosse. Alobaki ndeke batu batika bilobela par rapport ya likambo etali spéculation par rapport à likambo tata ya mwana ye
Si elle n'était pas grosse, elle n'allait pas na zemite. Mais apparemment, elle avait avoué qu'elle est grosse, mais et Aza Mokolo Aza responsable, et puis voilà. Pourquoi j'ai mentionné ça? Parce que il y a des gens au Bamonaki, bah image, il y a Feti Oyo, bah lobby qui Priska n'est pas grosse. Mais moi, je peux voir qu'elle est grosse, hein. Bon, c'est vrai, bah Michou Keseni. Un moment, bon, mon air Vanda, elle est grosse. Ande Nanzoto bien. Bah tout nyon sauté. Bon, so ils aiment ça, bah 3 mois de bah attends, je vais enlever ces trucs. Bon, mon air pendant qu'elle est assise, j'ai mes monana. Bien que ça mon nez n'était. Bon, j'ai mes 3-4 mois, ça dépend un autre, un autre, monsieur monana. Moi, j'ai ma tante. So bon constater que azana zeminde moment linga kebota. Ba zemine bimana ba 8 mois. J'ai ma tante comme ça. Et presque elle est grosse. Bandeko ba nungu bimaki makelele tambolaki par rapport ya papa ya mwana ya Priska o bato balobi ke non eza Vincent Chiluzi. Ne bandeli na lobai na bino a ke mai ninga na pamba te. Pourquoi kaka Vincent Chiluzi? Pourquoi ni mutu mususu te kaka Vincent Chiluzi? Et les amis, soyons des gens. Tous à la bantou. Permettez-moi ces français. Soyons des gens. Avec tout ce qui s'est dit, naba spéculation, naba makelele, nenge yindaki wana, hein? Bino boye lisusu na feti boye ko bina. Bino mibale, et bras dessus, bras dessous, non seulement ça, plus grave, vous faites des jeux de mains. Hein? De bozu biso banamike, hein? Bozu biso banamike, ou encore, Ataku Tuango. Eh, bando ça va jeu de mains, vous allez voir ça. Bon, ça va jeu de mains. Papa na moi, na maman, na bébé na bango za le boumou. Bon, ça va jeu de mains, et puis, badote, zanango, ya solo, taza juste, non, attendez, toza mikoloko, toza mikolo. Et puis, Vincent est marié. Les amis, Vincent Chiluzi est marié. Pour Nini Chiluzi, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je disais que Vincent Chiluzi est marié. Pour Nini Ayaki na mwasi na été na feti. Aye na mwasi na été na feti. Mais aye na Priska. Et baye ko bina na piste na Priska, pardon. Quelque part, ils appellent qu'on aurait qu'on respecte moi si na été. Naba makelelo leki awa. C'est vrai, tobo ite. Ataku to ba confiance eze ebele ou encore nyonso toko koloba mais na logique. Toza la batu. Nde na uta koloba. Bo moto esala. Vincent est marié. Ba nungu ebimi sur ce mais presque balobi ke yende tata. Elle a une femme à la maison, c'est vrai. Attention, moi, ça, on a confiance à mobile naï. Mais déjà, rumeur en on a prodige, please. Et rumeur en on a bandeko yo ou andeko zo la nangai ou mwasi. Et puis, non seulement ça, pour votre information, Vincent, depuis qu'il a épousé sa femme, je crois que ça fait plus de 5 ans, plus ou moins 5 ans, elle n'a pas encore conçu Ndeto Nayoka. Moi, ça, Vincent Botinan. C'est bien que Vincent a des enfants. Vincent n'a pas un belé. Et belé, penza. Bah, maman. Ouais, Vincent, tu dis, c'est un tireur d'élite. So, il m'a yo kinga na ibika oka mwana été parce qu'il n'a pas cité. Il y a ça, 20 to lingago mingi, na lo baga vérité. Et c'est un tireur d'élite. Ok? Et Azana Bana, ebele. Depuis Abali Mwasinae, sa femme, à concevoir en anoté. Siko yo mwasi o bala na ndaku na abotite. Ayoka lisolo ke non. Une fille azana zemi soit disant eza yo ou encore bazo lo ba spéculation eza ke eza yo ata so yebisi ke non ya mamba solo te zemi wana eza ya yo te. D'accord, ata so akondima, croyez-vous que na motema na oza tranquilliser et l'ora liboso. Sinon, pourquoi tu vas prendre ces risques ya koya na feti? Oya ko bina kaka na mwana mwasi yango o balobi ke non ana zemi na yo. Bon mona ngote ke non eza normal te. Eza louche quelque part. Et ola qui ça combien les hommes africains ne considèrent jamais leurs femmes. Déjà tu viens dans une fête comme ça, tu laisses ta femme à la maison, tu vas préférer danser avec des autres femmes. Et moi sango oyozo binanae, c'est une fille o bazoko soupçonner yonae bolingo. Et moi à la maison nazoka ba masona na musika, tu crois que je serai à l'aise? Ne ba maramuna sala ki na émission na sala ki hier. Il y a sur papier mais bien que je l'ai effacé quand on est auto bisabino et par rapport et peut-être à mamtoloba qui voilà, ils sont là.
Et la mannequin est là. Et tout est entre parenthèses, na saki émission lobby, les amis, bien que j'ai effacé l'émission. Que papi mbo mabali, bon, abala ina ede, ils qui fête anniversaire. Nde babina ki kandenge ezalaka bino boyebi ba kongolo ki na feti. Et moi la moko eza wana osepelo bina na ozui bobini ezalaka nango. Donc la mannequin est là, a wuti koleka même moment ba ozonga lisusu botala awa bande kunzola kunzolanga. Vincent Chilus na presque kanoshipi botala anamore yoka e bolingolo langwe do bino bozo biso bana mike bino bozo biso na ebité. C'est vrai, peut-être vous pouvez dire que non, ce sont des collègues ou encore des amis. Attendez, avec tout ce qui se dit là, hein, vous ne pouvez pas éviter des problèmes, na logique. Et plus grave, Vincent est marié. Sa femme sera-t-elle à l'aise na bamakambo aboye? Bon, mon ate bilo bozo sale na nzela te. So batu balobi o balobaka. So batu balobi o no ba youtuber balekisaka. Mais non, ezalaka te. Nous étant des éducateurs de masse, ça dépend. Muna muto ebi ninga ya kosala musala batu musu bayaka po bapelisa ba moto basa songi songi. Non, moi c'est pas le cas. Nga na yaka na zongisi rai na nzela to pe pardon train na rai to lakisa ba pour na ba contre. Ba mamusu ya ba mamu kosala te, OK? Na ba mamu nyonso na ba soupçon na ba mamu nyonso utu koloba ma awa normalement na logique par respect pour sa femme, Vincent ne pouvait pas faire ça. Ata soki pris sa petite sœur mobo bazalaka bien tout ça mais par respect à moi si oye a bala akosa ngote. Akosa langote. Donc eza kolakisa que non il y a quelque chose qui cloche. Encore zemiso ezana moke. Et il faut baksa matoi, il faut baksa banzaka mwana, il faut misu, il faut makolo suki parce que ezana moke nde toyoki 3-4 mois. Voilà, donc ezana nous compléter. Donc c'est tout à fait normal, il faut bazalaka zalaka et puis voilà, bah tout anara po et vous comprenez ce que je veux dire. Les amis, il y a bien té, hein? C'est pas bon. En tout cas, ngana ba mabala boyebi. La façon dont les Africains vivent avec leurs femmes, les hommes africains, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Na nyonso lobami, et bino boye awa, boye feti, boye boli, boye lolango, boye kobina na bino, et boye biso bana moi mike, c'est ça. Biso bana moi mike, non, ce sont juste des amis. Bon, de toutes les façons, hein, zemi pe zonga asimate. Moi, personnellement, na osambela penza zemwana, ezala bon état na ebi ke ekobimate au nom de jeudi zinete azawadi zemi robota. Bandeko zemwana ekobotama, totiela bino na feti, totiela bino feti, bomona ndenge feti eza koleka kuna. Là, c'est Nati Lokole, c'est Nati Lokole. Donc, il y a une fête, il y a bato ba griffe, bato ba ebani. Tala Sylvie Bongo. Donc, ba bengisi ba musicien mokilo a minene to yebi wana. Là, c'est Vieux Nati Lokole. Et là, c'est Pris Kakanoshipi. Ma chérie Saventi. Nzola kunzola ngalolango e. Bande onangai ezali respecté, hein, ezali respecté. Eza respecté. Il est marié. Et non seulement ça. Moi, sobane nandako, nana azui zemete. Bien que ba mamboze belo elo ba malo tout autour wana na okota na kati penza troté. Et Vincent ses enfants quand les noto websabino ana bana ebele hein. Ba maman et puis il fait de beaux enfants. Ape mobile kitoko bo ama bete. Vincent, moi j'ai connu Vincent tant chaîne na bandi sika. Bon, si je peux estimer les années, plus ou moins 7 ans. Ouais. 6 à 7 ans comme ça. Azala na fiancé na yemoro boye. Bando bengayeke choco frappant. Komba fi yango kiminga a moi na Londres. Bande ko ba bolingo. Vincent bando vante fi yango trop pe. To yebara ye pe babota même mwana na textuellement Vincent pembe ka neti papa na ye.
bana nini so bazwake yango na oloba mpona zemi ya priska tobanga na biso te amoi ke babomba elongi ya mwana na babombaka mwana ndenge Karim Mokonzi abomba Henrietta ti lelo totikela komona image ya Henrietta te lobaka priska sa ndenge wana bondimelanga soki priska ameki kobimisa foto to elongi ya mwana to bato te to basongisongi wana kaka bayibeli biso foto na kidiba bovaa na bino ba Vincent ba mibali oyo bakobanga na bana te. Tous ces enfants baza neti ye bana kitoko makasi namona ba photo bana Vincent je crois ta 2 ou 3 ouais ana bana ya mama abotana Choco frappant bandeko kombo fi yango ezokima ngai ba video ezali mais na bomeleka moto sono bina balance ngo ya ko bimisa su ba émission misusu ngo ba youtubeur basongi mais nayebi ba video na place na kozwa ngo namona ki yango récemment tango na bando sala émission ya tango voyager na mama Olive voilà namona ba video wana ya fille wana ndenge asalaki ba émission ebele ako se plaindre na comportement ya Vincent comment est-ce que Vincent roulaki ouais donc Vincent et mobile ya basi tireur d'élite coureur de jupon nde salei que nous simba te entre eux parce que qu'est-ce qui s'est passé biso yebaka que non mobile Choco frappante pas to kako Vincent bale tota ba image boyo mwasi mosusu yoka Vincent danser danse ndenge wana mariage na YouTube bat bayebi bamona bayebi mamona oloba et la fille était déçue et ndeka basango tambola non Vincent la ya l'escroquer donc escroquer na cadre love escroquer love tout ça manene okosa boyoka mibale bele ya Kongo nde bazala ko kazu mwasi ya poto nzo ande ezaka azolia na ye bambongo asakani na ye après libala esimbite. En fait, c'était ça. Fille en sala ba plainte, baton sebe ba encourager. Elle s'appelle Annie son abosanité. Ba vidéo ezali mais bon, quand na bisi bino to bomara moto yana on a tinate ko chango. Donc déjà tout ça ça prouve que non, Vincent a mo bola mo boulot. Mais wana bato peut-être ba yebité bato ba yebi Vincent ba yebi na bango que non et yana ngo sangote woka moisa auto non. Vincent a moins qu'à changer. C'est vraiment un coureur de jupons, les gens savent. Et moi, ce qui me fait mal, quand on a eu avec tout ce qui s'est passé, na sur les gars les kaki, les lo o bande konangai, bino boke feti bino mibale. Et pourtant, bataki makele les bela en disant que non, botika Vincent c'est un homme marié. Bon, le pas problème. Tala. Yemoko azako ezo le belé le rote. Yemo a calculé en côté que non, et que le pas problème. De tout ça, ça montre combien et comment les hommes africains ne respectent pas leurs femmes. Ah oui, les Africains basi bazabi lo côté, surtout na Afrique wana. Na poto kande mundele tellement aza censé apesa moi c'est sika na ye et moi si a retrouver sika na ye. Ne mi ba lebele ba koma na moi bobanya osaba maka mususu. Donc la femme est dans ses droits en Europe. Mais en Afrique c'est pas le cas. Parce qu'en Afrique, bino boyebi, c'est l'homme qui est le chef, c'est lui qui fait tout. Pili mungwa kaleson ye nyonso ye. Et la femme n'a pas droit de yako réclamer et ba droit na ye même loko oyo azana raison so ba bise kanga munoko a okanga. Na logique bandeko eza polité ya kitoko te. Plus grave na ba makelele to ba nungu ya ba mambo nyonso uti ko leka pezo continuer ko circuler. Na éviter ceux qui bandeko ba comprendre ngai. Vraiment apprenez à respecter vos femmes. Yango lobita na sala ki émission na sala ki wana on effacé. Na loba elomo na lobi de nos jours le vrai amour n'existe plus C'est très rare parce que une personne qui aime vraiment sa femme a otala ba paramètres au nyonso. Presque ba utu ko loba ke nonga ana zemi na ngai. Nana moi si nanda c'est vrai même si elle me fait confiance. Ata soki bazalaka bien na prise kango ande kona été c'est juste une fille oyo to sala ane musala to yebani siko na oke feti na ye ou encore avant que no telema bano bina na eza bilo fallait matena makanisi mais azakuna te il s'en fout à vivre vie na ye. Donc les hommes généralement ils font ce que eux s'appellent ça bango ouais s'appellent ça bango
il s'en fout ya soki ko déranger yo to te ngana mobali bino boye bezala bongo ngana mobali. Et pourtant babiloko ya babiloko ezoboma bolingo. Babiloko o ça tue l'amour. Et tant que boma bolingo, na fin de compte vous se retrouvez vous êtes divorcé. Vous se retrouvez vous êtes divorcé. Et déjà érotika ba séquelle mon vous savez un homme divorcé, même une femme divorcée, bazala sou mi bimbate hein. Bah oui hein. Il y a des séquelles qui restent. Ah, quelque part et ko affecter une partie à vie à moutou. Et plus grave si il y a des enfants. Innocent va subir toutes ces conséquences-là. Moi, personnellement, si je suis venu faire cette émission, c'est vrai, c'est pratiquement impossible hein, que ou encore de convaincre tout le monde. Mais néanmoins, il y a quand même des gens oyo se retrouvent dans la et conscience ozonga. O bakoye baka même kosala un jour par des choses. En tout cas, papa ozolanda ngai honorer mwasi na yo. Hein? Tant baolo bako honorer mwasi lingi lo baka te kene ko bala na mbongo point barre esili non. Et puis après, tu as droit de faire ce que tu veux, de vivre de vivre selon toi ou pour toi non. Tu es en couple. À chaque fois que tu veux poser un acte, surtout ya baba lolenge ya baboye, il faut penser na mwasi o apembenito na mwasi o bala. Déjà na logique, okoki jamais kokende feti seul pendant que tu es marié. Et plus grave, aucun a fait aucun kobina na basi mususu mais ta femme est à la maison. C'est quoi cette histoire? Il y a logique, tes propreté, il y a bien, il y a kitoko, il y a malamute, il y a mabé. Et ce sont des choses à éviter. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc là, il convaincre que non, c'est juste baza ba collègue ou encore ba mito petit frère na grand frère, petite sœur pardon na grand frère. Botala bango kuna bandeko mwasi na mobali yoka ba jet de me ba blague nzola kunzolanga. Talanga pe fale na landa na caméra. Nzola kunzolanga mwasi na mobali kuna bandeko botala. Botala. Ata vous-même. Si koto lobate, hein? Na mususu nga na retard. Tala ata binomoko. Na fête s'il vous plaît. Bato bazali ba caméra ezali ba ko loba na matoi ba ko seka ba ko betela maboko, hein? Et puis boya ko loba na biso que non, c'est juste non on fait ça bala n'importe quoi. Tala. Botika ba bilo bozala na ngwana, hein? Botika ba bilo bozala na ngwana. Toi bana mikete. Hein? Toi bana mikete, toi na misu. Toi pe na mitou, hein? Donc quand je dis mitou, on peut réfléchir. Et puis est-ce que boyeba ke regard amical na regard ya love est différent? Ah oui hein? Bota chérie papi mboma wana bandeko. Moi ça va nous bina papi mboma bandeko la gai et je sais pas si c'est son ami ou bien les a petite sœur to chérie mais bon les a gravité et na manilo la bakabwanaki mais ya papi abali na mte bandeko rectification ya papi abali te parce que so abalaki netelinge inda ah c'est vrai to yoka ki pe kaka ndenge ka ba songi ba mesana koloba ke non abali bon on avait profité de ça l'émission bien que avec beaucoup de risques mais souci ezala topé saka conseil topé message par rapport à ba mambo ekoleka mais bon ba reproche autozui et ça que personnellement j'ai effacé car poto tia ba landi na biso à l'aise hein? Et puis ba pesa biso sous confiance ouais parce que bilom so si sa crédibilité hein ouais il y a de ces chaînes là ba yebi bango baza ba champion ba gradué ba licencié na mensonge ko banana titre contenu makambo tout et biso lingue za la buto za la bongote on veut vraiment une différence bien qu'on a des failles on est humain mais to link quand même tout ça musala au sepeli sabino et nous continuons à améliorer quand on a eu l'autre fois et vraiment il y aura des surprises. Il y aura des surprises dans MDGD TV très bientôt. Et tozo élargir vraiment tant na biso, ba image, ba makambo nyonso, ba divers,
ba émission misusu très très bientôt na été awa na été awa déjà ba fin août en tout cas boza osepela makasi boza vraiment osepela makasi. Donc raison pour laquelle tosenga na bino bo partager ka ba vidéo oyebi to obikisa nani parce que nous on est plus basé na conseil, conscientiser les gens par rapport à la vie et aider les gens à bayeba comment se positionner. Donc bango wana na nsima seki eza mwana mwasi wa mokuse ya ishokoko eza ye ya papier wana bandeko ya papier wana na masa na ye na ti lokolo na nsima yoka ndenge baza kolia bino botala 120 wana na bagouti le gouverneur de Dubaï a se servir. Le gouverneur de Dubaï, l'homme en question, il est là. 120. Oui, les amis, nous tendons vers la fin. Il y a qu'à retenir l'émission où ils ont que tout le monde a une image à fait. Il y a une émission Sylvie Bongo. Et tout le monde a commenté ce que Vincent na chéri na Epriska. Bande ko bina ba ko sala ba jeu de main et interpella ki biso par rapport ba mamunyo so e lobami sur ba onde to yaki to sala analyse et to bana mikete c'est vrai ils ont vu na bango oui mais quand même to ba ko sala part des choses tant to zali ba homme public et ya papier nzola nga et les amis, juste pour amuser la galerie, oui, on fait ça souvent car rapport émission ils la ennuyante. C'est 120 avec chéri na presque kanuchibi nzola kunzolanga boyoka bimisi 32 dans bilenge abina na mwasi bozongo ndeni. En fait, nde l'autre ya kosala l'émission ba mamu nyonso lobami soki eza bongo te. Non seulement ça, pour un respect ya yo o mibenga marié soi-disant parce que ezana bato bele baloba no bobo mele moto abala likamu nini boya ka bona mwasi ne pamba siko yemo mokolo nzoto ezolobele lokote il s'en fout siko biso to loba te non toya roloba. En fait moi nga souci na ngezane en fait na simbi pas mal à makambo certainement sur lundi émission tchai penda litoyi bien au comprendre et tout ça les analyse par rapport à ya ba makambo yo to komona na misu ndenge ba ko binawa na ba mambo lobami mai ninga na pamba te. En tout cas moi je suis sûr et certain za 11e Vincent. Pourquoi? Parce que na ba sango na yokela Vincent ya lelote ya na beta masolo lelote na ba sango na yokela Vincent c'est un coureur de Japon ya liboso ya mibale mai ninga na pamba te po nini kaka ye po nini mutu mususu te po nini batu misusu te baza ebele ba omari baza wana batu misusu baza wana po nini bango te kaka ye. Et non seulement ça les amis Vincent est marié et là siko ya motu ya to ezaki important na ye penda kolobeleza koyeba pe ko respecter partenaire moi si na yo mobali na yo yeba ko respecter yo za marié soi-disant mais aujourd'hui vivre comme un célibataire c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les hommes africains, qui parate, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce que lui, il est homme. C'est lui le chef de la famille. C'est lui, boye, tout ce que vous voulez. Ils ont passé. Ils ont marre. En tout cas, na ligne mingi, commentez, likez, partagez. Et quant à moi, na moni non balasima. Surtout que vous sanate ko s'abonner ou nan ko s'abonner. Apprenez à respecter vos femmes, les hommes africains. C'est très important. C'est très rare, à moins que mon bal ait sa permission. C'est très rare, moi si à bala. À quel tu fais tu boye, à moins que mon bal ne me permettre. Bon, mon obi nana mutum sous mon bal nazate. Ils ont raté. Bas si tu as souvent n'a pas retenu. Mais les bali, ba africains surtout. Nazo qu'on système indelo mon amarambo yote. Yon mon alo baba africain. Ma ben abison de sko wana. Donc ce qui fait mal. Et puis après il y a encore maman baba divorce na ba mambo kili mais bon
Bref, l'essentiel conseil est qui a. En tout cas, papa, yo muto bala ou encore yo muto ana mère. Bolingo, ezana misala. Linga moi sino malamu to pe linga na ndinga solo. Si réellement tu l'aimes, il y a des choses que tu vas éviter. Mais tu vas vouloir balolinga boy. Moi, ça m'a pas plu, hein. Ouais, moi, ça m'a pas plu. Presque avec grosse les amis, ande mutu ya libumuté, hein. Ande mutu ya libumuté. Donc, elle n'a pas démenti sa grossesse. Et aloba kiango, ke aza mokolo. Donc, c'est pas à vous. Ya oya koloba na ye kezemi ya songolo ya pakala. Et puis voilà. On est vers la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Sika. A plus.